Capage TV. Capage TV. So na yo loba eza parce que Denis Lessi a soi-disant a maudit yanga aza pasteur te naza na somo na été nazo bangité. Tomoni ba image wana réaction yo prophète Marquis et fratezani ponga chokainga. Bon, ngana ko loba que basimba wente. Lorsque l'homme de Dieu azo s'est décrédibilisé à cause ya babiloko eza ya pamba, l'homme de Dieu doit se repentir. Mais na kopé ça message oyo pour na koyebisa évêque que évêque nzamba zo benga yo azo ko avertir yo à plusieurs fois OK ba mission apesa ki yo yango zo salate. Pesi message na évêque nzamba zo benga na repentance sincère, nzamba zo benga à se contenir rapidement parce que méchanceté en nzambe kanda na nzambe derrière la grâce de Dieu se cache sa colère. Kanda na nzambe zo lingi kita likola de l'église. Bible zo ba que ne jugez pas enfin que vous ne soyez point jugés. Toko jugé bato libanda, les petits frères héritiers. Toko jugé aza libanda, mais un pasteur, un homme de Dieu, soka bungiye faut total sabana na nzambe ke awa liwa ezali. Kolanda vidéo totali. Donc dans ça déjà le sacré n'est pas là. Lui c'est un frère, problème exact, mais le vrai problème exact c'est l'évêque maintenant qui cherche des baises, qui se déplace de chez lui pour aller là où on est en train d'adorer le diable. Nabenga Makos na repentance, Nabengi Arafat na repentance, Nabengi Davido na repentance, Arafat Azab. Repentance sincère les appréciés. Bato bazo se repentir mais bato ba lukanza mbasali la bango. Batalibanda bakolo bateko to bande ko melana ye masanga to kutene na boîte de nuit. Mutu mo libanda oloba o tengana prophète to zaki kutanda nganga. O tengana prophète wana kutu to bande ko meladiamba. Déjà ça s'appelle l'abomination. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés des parents. Les péchés des parents concernent les enfants. Ce qui papa azalaki ndoki ba contrat nyoso papa zo ko signer après sa mort et ko kita likola vie ya banana yi. Si les péchés des parents ne concernent pas les enfants Mama Cynthia, la Bible dit quoi après David ko simba iri? Les péchés des parents, si cela ne concernait pas les enfants, maladie héréditaire conduite nous sommes bé au bout de mais malélo et kolandi la fille à banana yi. Yango si le pasteur a prêché que les péchés des parents ne concernent pas les enfants, en tout cas prédication on a fait les micros. Dans le monde des esprits ba ko cha maladie na via mutu. Mutu abandi ko mela ba kisio yo kaka na kinyo ka famille ba yebi ki no ba kisio ko bomaye. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Capage Télévision, merci d'avoir union sur Wazolandanga, merci d'avoir union sur la chaîne Olo. Bozo s'abonner, bozo aimer, bozo partager, émission la vision en tout cas, et ça plaisir. Merci d'avoir union sur vraiment Capage Télévision pour la cause à édifier. De l'eau dans Wazalanga mon côté, Nazana
prophète Marcus Ephrata. En tout cas, Marambosé Belé. Et c'est Belé, tout un homme de Dieu, il faut éclaircir parce que Bananza va comme dans les bungi makasi. Balobi photo de peuple kaya diable to peuple lola. Mais on dirait na basa nanzambe va comme sous ko de peuple de lola. Ko peuple ben monde à ténèbres. En tout cas, biso et ça là m'a vraiment dit. Tout ça la prophète Marcus Ephrata que je salue. Mbote papa. Mbote maman Cynthia. Mbote na bande ko nyonso balandi biso na Kapage télévision biso tozali nzambazo batela bande ko ya sia que Dieu bénisse bande ko ya Kapage télévision na ba balanda Marcus télévision nzambalo la pambola bango. Bonne église. Église zotambola très bien sauf que l'église du Congo, bon, la prêtrise de notre pays est malade, mais l'église ça va. Boni Maramouya, pasteur Sony Kafutana, Motonazambe de Dokamba. Bon, je pense que na Katia Makambo Italie réveil, na bandeli na ngona place to komi, na ba Makambo ningisi kondima ya bana Nzambe belé ko ele na bango ba poster à la fin de toute chose ngana ko le biloko moko. Sony Kafuta benga rabiso, toujours ka invitation. Moi personnellement nazala ki wana na Rotana. Pour expliquer biso nini esali ke baka bwana et puis na kati nango ils avaient donné raison na biso bato to bande ko dénoncer entre autres l'évangéliste Roger entre autres bande ko nyoso bazwa tant ko dénoncer que non sorcellerie kindoki magie occultisme et côté une église ils avaient donné raison après ça qui exemple ya ba pasteur ba kende ko tubeli panaye ki kingandi apesa nga kisi kinganya initianga na kabal juif kingandi donc yé ayaki ko pesa biso raison en ce jour mais lelo oyo il semblerait que bazongani. Or, réunion les alaki pour na okabwana ba obaki na est baki ba obaki na batikali koto batikali. Concernant la pratique nous oya comprendre que biso biloko to de nous ça ba mensonge té. On ne passe pas seulement le temps pour rien, mais tozokata ko fungola bana na Nzambe que église bazola ta rouge église baola ta pembe ba beaucoup na ba code vestimentaire. Pasteur à côté kabal tu faisais déjà magie bokeba. Alors lelo oyo il semblerait que bazoluka bazongisa bazonga na basala soki union na bango soki bon en tout cas biso tant to kendaki wana tolobaki yango pe to yebisaki bana na Nzambe que soki lobby na tongo après rassemblement oyo biloko mususu to telemeli ya ba pratique de thèse kozonga na kati église et que pasteur Sonia kozala contre yango te c'est que biso pe tozana na été c'est clair ouais soki a kozala contre yango te tozana na été alors to kende ko yamba invitation lokola zali moko ya baini tata nakati ya wezali église de réveil ya Congo. En tout cas, merci homme de Dieu, tous ceux qui n'ont vraiment bien bah ça n'a pas vraiment fierté na biso pour Congo pene comme pollué na ba sali dans Nzambe, to peut-être bien ba sali dans Nzambe, to éviter to bien ba nani les cas évêque Denis Lessi, lobby vraiment to moni ba nambilili et silipo ndeko rafine a kolobaka et que zongi par rapport il y a évêque to pese une casquette il y a évêque Denis Lessi makambo ko salaka et so sepelisa penza ba na Nzambe te toza la clair et net et journaliste la biso ndeko rafine tumba ko attaquer pe évêque abi keba o sumba na bilamba ba excusez nga terme ko nguluma parce que ba simba loin de l'éternité. Après on a tout le monde ndeko na biso héritier watana betelobi te ke ayembela rakindoki mais quand même lien exaté Moussa na Nzambe to ebite ce qui surprise ce qui nini o pena ke ndeko héritier ayembi nzembo to ebite to rubango ya Nzambe ya mokito ko jijete même mosali na Nzambe avandi wana alobi ningisi biloko ya nzoto en tout cas bokomi ko kinela biso musika papa okolobani ni pona yango est-ce que malédiction yo azatakele Rafine na makambo bongo Rafine a raison to Moussa na Nzambe bazali libre ya kokoma tina degré wana tokota la image pour la image pour to zo idée à makambo lobami totali Rafine totali pestre wana ya évêque so na yo loba eza parce que Denis Lessi a soi-disant a modianga aza pasteur te naza na somo na ete nazo bangete ngala Denis Lessi rando te ngana okangisa o Denis Lessi ngoni ngana okangisa okande ozaki sasa nga akangisa basimbio bon simba pour la deuxième fois
salinga bapota na nzoto parce que oyebi ke type oyo adage na ngonga il faut nayoka ngai mpona babie mieux pastel musique mokili makasi boye nini hypocrisie eza mpe péché. tomoni baimage wana réaction na yo prophète Marquis efratezani mpo ngai eshokai nga bon nga nakoloba ke basimbaka wen te wen oyo azali wen moto apakolami na nzambe basimbaka ye te me nakanisi ke si faut tozonga na mokanda ya 1 Timothée tozwa bible parce que ye azali évêque général nakanisi ke ekozala important que bible accompagne makambo oyo tozoloba mokanda ya 1 Timothée chapitre 3 1 Timothée chapitre 3 le verset 1er, la Bible dit: cette parole est certain si quelqu'un aspire la charge. C'est une belle tâche qu'il désire d'être évêque. Il faut que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite hospitalière. Capable d'enseigner. Na sauté, na 6. 1 Timothée chapitre 3, na 6. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. Des pères qu'aveuglés par l'orgueil, ils tombent sous le même jugement que les diables. 7e. Il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur. Bon évêque. Bon évêque. Azala na témoignage ya malamu na batu ya libanda, les gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans les discrédits et dans le piège du diable. Lorsque l'homme de Dieu azo se décrédibilisé à cause ya babiloko eza ya pamba pamba, l'homme de Dieu doit se repentir. Lelo, à travers ton émission, nga nazali moko ya basali ya nzambe na boya ka titre je préfère babe nga frère mais na kopesa message oyo pour na koyebisa évêque que évêque nzamba zo benga yo azo ko avertir yo à plusieurs fois okeba mission apesa ki yo yango zo salate il tikala koyeba qu'à travers message oyo et kokuta mana liwa likolo na yo soki otubelité zela na expliquer yo na occupé ndeko rafine sima nazalaki ko organiser campagne moko thème nango ezalaki délivrance des héritages diaboliques. Ça la capé de mission. Yo landaka ba témoignage bandeko ba sida ba bikaki bandeko ba maladie héréditaire. Na kati ya campagne wana na bosani ezalaki na année je crois 2018. L'Éternel est Dieu. Nanzela nanga ya kokota na supermarché na kutani na évêque Denis Lessi. Na lobi campagne ici la boité na proposé ya côté ya na solo linaye. Abisinga je préfère tout tanto selon calmement. To solo li calmement abisinga ngana te ya kasute. Na ebisi ngana kende ko bondela nzamba ebisi ngai azozongisela yo nyonso oyo ngisa mais ezosenga na yo ozongela nzambe complètement habité mikolo vraiment na boya ko bima même maman yebiki na bima kasute mais na tikali pe ko raisonner na sima na ko répondre yo abengi ngai ebisi ngai nzamba ebisi ngana bimisa mutu na ya penate ya bana nzambe bakobika to organiser campagne maman na tona sali ba fiche avec Denis Lessi Olanda yebi bato ebele babenganga pona nini otie ngabi o amosala nzambe comme nini bino à la fin de toute chose na ke prière na prophète moko na bombi kombo na ye ko luka nzambe to ebisi nzambe papa soka ta bato ba mona ye mabe soka sala bambeba biso na kati ya musalo to zakana bambeba agréer ye na chair na ngai agréer tango koma na chair na biso agréer parole wa ko bimisa lobela bato babika je vous dis sincèrement oui ça campagne wana bato bamona loboko nzambe ayaka 2 jours to honorer lokola moko basala nzambe ya mboko bato bamona loboko nzambe to clôturer campagne aloba eloko moko di haut de la chair oyo place azali ya koyeba abi mwana oyo abimisinga na batamaki na bomba naki mais koya na ye ko lukanga esali ki na luka su nzambe na dimension mosusu je comprends que il est temps mais ngana kanzake il est temps wana ezalaki azonga
pona ko lukabana na nzambo babunga pona ko lukabana na nzambe o même yemo ko aloba ke batebele babunga na berere na biso bien que ba repentance on ezala ki sincérité parce que ezala ka biloko on disait juste pour batwa mona que non voilà il y a du changement mais na kamwe une année après tozoko ta 2020 poto bandoko mana suka ba scandale mosusu ebandi ya grave volé mais nga ma qualité de l'oracle nakanisi ke lelo boye na koloba nanu na moment matanga pona kopesa mes condoléances na benga ya yambate bon on a problème déjà ko lukaye déjà ko benga ya yambate ça ce n'est pas un problème je pense que pour mes condoléances à yambate mais il y a un frère Patrice pas non bon makamna banguna frère Patrice en tout cas on a cotaté mais ce qui est vrai sûr que so ko feli na matanga na yote eza lisumuté OK bible zo batoli na ba oba olila mais so mutaye matanga na yote eza nyongoté tu dois pas mettre la terreur na mboka parce que mutaye matanga na yote non un homme de Dieu ne doit pas mettre la terreur ba matanga na tèche so mutaye matanga na yote na ndinga mabe mukolo yepa okufela yo pe ko kendete pour biso so pe to kufela ka to finir kana okufa biso to loba to kozalati un jour to okufa mais alors ce que le évêque a fait et ça maintenant ba scandale pour ce qui le bible zoloba que l'évêque doit être quelqu'un qui a un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur. Donc sur cette terre, nous avons les gens de l'extérieur et les gens au Bazasir, Bazanakati. OK? Maintenant, parmi bateau Bazaka du dehors, Naba au Bazanakati, il y a une chose qu'on doit savoir. Lorsque la Bible dit ne jugez point, la Bible dit ne jugez point, banani biso tozo jugeti, bateau bazana extérieur. Ndenge moko donc ucho lubali kambo ya ndeko héritier. Azana extérieur ya makambo biso to sala. On ne peut pas les juger atatiki ba danseuse na ye bolumbu ba bini. Écoute, ayi biso to lanzaba kende ba danseuse baza zo sala bien te. Écoute pagano to baso ba. Yango na lobit. Mais à coquiter. Témoignage du dehors, c'est très important parce que la Bible est avec le kolayi. Nakanisi que message est très clair pour naïe ayeba que nzamba zo benga na repentance sincère avant que malheur comme laïe. Ngana zaka mosali nzambe nazana besoin aux artistes traiter naza frère na linga bobe nga frère na pesi message na évêque nzamba zo benga na repentance sincère nzamba zo benga à se contenir rapidement parce que méchanceté en nzambe kanda na nzambe derrière la grâce de Dieu se cache sa colère kanda na nzambe zo lingi kita likola de l'église na ebisi bino ngolelo na lobi na bino ngolelo kanda ya nzambe ngai les frères na mi benga frère na linga kana bongo na zate na espace moko ya mukie ya ko manquer ene tout le monde respect, mais je donne le message et je donne l'éclaircissement de la parole du Seigneur. Bible zoloba que ne jugez pas enfin que vous ne soyez point jugés. Toko jete bato libanda, ni ti frère héritier. Toko jete aza libanda, mais un pasteur, un homme de Dieu, soka bungiye faut total sabana na nzambe ke awa liwa ezali. Donc mamna loba wa est concerné ba fanatique ya ba musicien ti. Mamna loba est concerné bana na nzambe. Donc so za fanatique ya ba musicien, ici moi je ne parle pas des musiciens. D'abord frère héritier c'est mon frère. Nga kutu nazo bengaye aluka nzambe parce que na pas se repentir. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est mon frère. Ouais. C'est mon frère. Donc, dans ce pays-là, Azan de Konan, nous avons beaucoup de Zangana et Congo, à Lukapina Nzamé, Nandenga Bosolo, parce que Nyon Soto Lukaranambango, bon, ils ont des conséquences. Alors, Nakanisi qui est concernant de Corifine, Kolanda vidéo totali, Aolo Banano, un an, quand ça dit, de Aolo Banana, Nana Mona et Bolumbo, ou qui va bloquer Aoloba. Donc, dans ça déjà, le sacré n'est pas là. Alors, la quelle est dans les père spirituel n'a été. Soit à père spirituel n'a été, à père biologique n'a été. Et que zala qui na relation moko o faiblesse ya mosala nzambe zala qui étalé na misu ya mwana wana. Donc la qui la yeza ni les sans effet. Il faut causer zala. Ce qui ne koana peut-être à quelque toucher ouin, à insulter ouin. Au moins de nazaboui. Ce qui n'a insulté ouin. Un ouin de Dieu, même l'évêque, même qui que ce soit, parce que si j'insulte seulement, mais à insulter, à expliquer vérité, moko. Alors, Bibi Batebele, ba yebiango. Na mona ebulumbu, kingani mutamimange pa na ye atangi bakomba batu bamemaye pa. Voyez tout ça? L'évêque yemoko muta lingi, batu adi dehors, ba banda ko reprocher, au lieu bata di dehors, ya benga bango na parole de Dieu. Yemoko ndake komi koti sa wana, mais comme mes kanda ya nzambe ko kita. Avant que Kanda Nanzambe qui t'a bien na repentance sincère. Ndeko oyazo mbanzembo nzambe nekorité. Lui c'est un frère, il y a problème exact, mais le vrai problème exact c'est l'évêque maintenant qui cherche des baises, qui se déplace de chez lui pour aller là où on est en train d'adorer le diable. La musique là, ils a pour adorer le diable, basimbongo et puis c'est tout.
frère Nabiso il y a un problème il y a ça la musique n'a pas à construire vie naïe il n'a pas péché mutako juger frère Frank Stema yazate frère Frank a ça la musala naïe frère Frank ako ya mbatanganga frère Frank ako ya mbana ya ta marabu donc ata na Rwanda côté bato babomra basala guerre malheur na oya na scandale malheur na muto scandale na nzele yelite ya na scandale te ya na micro na ye yo lobi lobi ndenga na loba na ngai awa sans insulter une personne les frères Frank n'a pas de problème les frères héritiers n'a pas de problème mais selon la parole du Seigneur si l'évêque avait l'esprit du Seigneur et l'esprit de Dieu c'est les frères Landa Lingao qui nous look avec ouais. Parce qu'en Israël, ils ont qui peuple prophète Nangomba. Les prophètes qui n'ont pas mututi. Même le jour où l'Éternel dit à prophète Samuel, va chez Isaïe le Béthélémite. Je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lorsque le prophète arriva chez Isaïe, le prophète a s'est trompé. Olia Chab David m'a foutu à Tcheliaba. Pourquoi? Le prophète s'est déplacé dans le trône naïe pour nous qu'il n'a pas cédé. Ah, pour nous qu'ils soient cédés. Bon, bah qu'on a cédé. Il y a Bamakasi à Kosakanati. Les prophètes se déplacent pour nous qu'il n'a pas Isaïe. C'est là où les prophètes se trompent pas. À Monica Kambalamoko, Elia Babi, certainement où elle de l'Éternel là. Alga Chamabo Gonza Mabi yété. Moutuna Poni Zayété. Prophète à se contenir. Pourquoi les prophètes à Kokeko se trompé? Parce que même Bissonde Tozaboy. Un prophète se batindi dans Dakamutu. Aka Koti. Makambo Okutakuna. Na bilo wakuta kuna so ba ici sakola ko bunga bando sakola bloko moni parce que ça mutu yango moni prophète a déplacé mais lorsqu'il se déplace akebisika bazo ko adorer diable avant de bisi bango ba manze manzambe ko manze manzambe ça bien frère héritier ça lit bien la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel le frère héritier n'a pas de problème il a bien chanté nzembo ya frère Patrice félicitations je vis la vidéo il n'a pas de problème aza mwana na nzambe aza kela mufo Bible les autres tout ce qui respire loue l'Éternel le frère héritier en tout cas yemba sunze mbabongo yemba kana yo et tombola gloire à Nzambe ouais et tombola gloire à Nzambe mais du fait que l'évêque se déplace pour aller là où on est en train d'adorer les diables ba tcheka nzembo wana pour assembler mais au fond yemo ka yebi ayebi pourquoi kewana ayebi pourquoi zo sala ba bezwana ayebi mais tous ces temps là soka côté ya batu ce qui les lois ko luka repentance sincère ya benga sou batu na repentance parce que même aujourd'hui quand ba olo ba na to sala sou ba stade yo quand tiki sala stade à côté yani délivrance des mariages délivrance financière et ça va mater ya prophète ya banani ya ba makoso et ça va mater général makoso lui aussi je lui appelle à la repentance sincère makoso nzamba o frappé kala tête ozawa na benga makoso na repentance na bengi Arafat na repentance na bengi Davido na repentance Arafat azab tu as suivi l'émission na 2018 à la fin tout ça là on a Alvin c'est 3 personnes wana nzamba zo benga ba on a repentance mbango mbango Arafat est parti et Tikali Davido Makoso doit se repentir je pense que eloko ba osala wana yemo ka yebelo ko osala yemo ka yebelo ko osala mais Tikala ko bakata ba osala ba stade ba côté ya repentance sincère to tondi sa ba stade ba te ya repentance je vous dis on n'a pas prêché la repentance sincère mutate ya ngwazati même aujourd'hui à Kinshasa au Tikala mona banderole moko matite mutabimi simbo afuti triomphal to pasteur mo afuti stade a osala campagne sur la repentance sincère ba ya ba se repentir ba zongela nzambe aya mbisa batu yesu non délivrance des mariages délivrance des biké dina fufu délivrance ya ngo bana bitabe et batu ba délivrer pourquoi repentance sincère les a prêché batu bazo se repentir mais batu ba oluka nzamba sala la bango donc nous sommes là. L'évêque, la Bible dit, il faut avoir un bon témoignage. Ce qui est là, Sankara de Kouta. Je ne connais pas son père spirituel. Je ne connais pas Kondi Manaye. Mais je connais Kazaka Ndeko. Ce qui est là, Rafine Tumba. Qui n'est que je ne connais pas son père spirituel. Il m'a ramené, il y a bon Zambé, c'est Kazaka chrétien tout. Mais il y a une possibilité à reprocher un évêque. Maman, évêque Wana. Qui n'est pas catholique pour comprendre l'évêque Wana. Et c'est avec l'église de réveil. Oh peut-être beaucoup de gens qui ont la télévision sur le Nzambe ba pese question te ceux qui ont lingué te ko lingué te batunye ko mama wapi na Bible on a ko lakiso ba verset zo bunga na mutu attention attention lorsque ba verset biblique ko bunga na mutu ya mosali ya Nzambe keba bien aimé dans le Seigneur parce que mutu na Nzambe ala la kana makomi na mutu même yo mwana na Nzambe keba bien aimé dans le Seigneur ngana kanti ke ceux qui te longoli ka sentiment tu vas comprendre ma cambébélé. Et sentiment, et fanatisme, et moi je suis pas. La Bible dit
ne jugez point, ils ont des coups de dehors. Donc, ma frère Fali, ma frère Kofi, ma frère Wira, on ne peut pas les juger. Ma frère Edingwe Batouane, il est dehors. Mais si on continue à l'église, on l'a dit comme Moussa Nzambe, to juger par rapport aux écritures. L'évêque doit être mari d'une seule femme, fidèle à sa femme, sobre, réglé dans sa conduite, capable d'enseigner, pas d'oublier les versets bibliques. Il faut qu'il puisse avoir un bon témoignage de la part des gens du dehors. Donc, Batalibanda Bakolo Bateko, Tobande Melanaye, Masanga, tout na boîte de nuit mutumo libanda oloba otengana prophète tozaki kutandaka nganga otengana prophète wana kutu tobane komela diamba déjà ça s'appelle l'abomination. Ça c'est même pas un péché mais une abomination. Merci homme de Dieu écran prophétique et lobby ou dans 3 ans à Ozana na makambo otona nzamba zo pesa d'écran prophétique et longwe ba président de la République Mikolo les autres. En tout cas, merci. Tous continuer. Pasteur Marcelo a dit les péchés des parents et qu'on atteindre banaté. Mais or que tandis que la Bible tu auras un péché c'est de génération en génération. Donc voilà, il faut toyer ba makambo parce que moi bobungi za trop na bana nzambe. Voilà. Total image. Ouais. Merci. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés des parents. Merci en tout cas, bon image wana pasteur Marcelo à lobby pour les péchés des parents envers leurs enfants. Ils ont vraiment chaud hein, mais c'est sans polémique. Il faut un éclaircissement parce que tout qui n'est pas dément. Côté ba parents so basali mabe ko ye la bana na bango côté pasteur Marcelo à lobby ezana fait mon côté motolanzambe na image to tukota la yo koki ko décortiquer on déni et puis ba preuve na ba verset biblique. Nakanisi que na zongeli. Ouais. Mikolo na bando yaka na Bible. Mais na koyebisa bande ko nyonso oyo ba olande mission yo surtout sujet au concernant les pasteurs Marcelo. Exact sujet moko eza lié na polémique té. Parce que yana ban tumususo mona a comme le message hein. Pour nani il fallait looker tété. Ah oui, ça problème il y a connaissance. Quelque chose qui a été publié sur les réseaux sociaux doivent être réglés sur les réseaux sociaux. Parce que bateau ba yo ki ango ba avaler il faut pas vomir bakalakonk wana parce que ce sont des kalakonk qu'on est en train d'avaler aux enfants de Dieu. Il faut pas vomir yango. Prédication ça bien. Moi je vais prendre juste la parole du Seigneur. Alors les péchés des parents ne concernent pas les enfants et aujourd'hui tu souffres le bakeno c'est parce que papa nanga non yeso akufelo nekulu sous la Bible dit prenons d'abord les versets au bango bazui. Ézéchiel Bazui Mukanda ya Ézéchiel tozo peka yango et puis to expliciter parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 18 les versets 1er to bandawana. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les territoires d'Israël? Ce sont les pères qui ont mangé le raisin vert et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, plus l'occasion de dire... Vous n'aurez plus l'occasion de dire ces proverbes en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie des fils m'appartient aussi bien que celle du père. C'est celui qui pêche et celui qui mourra. La Bible dit ceci. L'âme du père et l'âme du fils est pas dans Zambé. La Bible est très claire. Bokoloba li sous proverbe wana na Israël était nzamba zolobi azobi c'est prophète Ézéchiel. Bakoloba yango te ça c'était après biloko yo Israël elona ke bandi ko récolter. Bible zoloba ke bokoloba li sous te par rapport à ba difficulté na makamba kutana ki nango na ba prière na bango. Bokoloba sous te ote ba papa na biso balia ki manga biso biso mino zoko mangai dans le sens où tozo kufa pona lisumu baboti na biso Bible zoloba bokoloba ngo li sous te. Allez Bible ke ko éclaircir l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. L'âme, c'est sur le plan spirituel. Les péchés des parents concernent les enfants. Nalobi, hein? Oya lobi wana, eza contre la parole de Dieu. Ok. Nazo laksango. La Bible dit, l'âme qui pêche,
l'âme qui mourra. C'est sur les plans spirituels. Papa occultiste, l'âme na yeso ke koufi. Banane bakoki jamais kokendeli felo. Milimo na bango kendeli felo pour papa na bango nganga. Pour na bango ndoki non. Ce qui bandimeli yeso bakoza la sauver. Mais ce qu'on continue Bible zoloba. Ce qui papa bando mata ba montagne. A os consulter banganga. A os basi abatu. Et que banane pe balandi lokolo wana bango pe babungi ba okende na liwa. Mais ce qui bango balandi nzela papa te. Bango balandi nzela na nzambe bana bakoza la sauver. Nde Bible ke ko éclaircir l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. La Bible parle de l'âme. L'âme, c'est sur le plan spirituel. Alors, sur le plan physique, ce qui papa zaki nganga, milimo papa salila qui eko combattre vie ya bana. Ce qui papa azalaki ndoki, ba contrat nyoso papa zoki neko signer après sa mort, eko kita likola vie ya bana na ye. 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. 2 Rois le verset 4. 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. La Bible dit une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison. La Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Moi, si moko nakati ya basi ya bana basakoli akekoli pas mo sakoli Élisée. Mo bali nanga prophète akufi, muto nyongwaye ko réclamer bana nanga comme ça ba esclave. Peut-être place muto mo la nanga ba wana ancienne alliance nazoya na Nouveau Testament, nazoya na temps de la grâce. Nazoya. Prophète de Dieu, oya bangi nzambe, moi si na ya azo témoigner pour ezana basi musuku to lelo ko témoigner crainte à mobile na été, kabanga nzambe, ezana mibali mususu pas ko témoigner moi si na été, mais moi si oya témoigner à lobi, tu sais que mon mari craignait l'Éternel. Papa yazo banga nzambe mais akufi atiki nyongo créancier aye ko réclamer bana papa ya sala bango esclave. Combien de personnes baza esclaves? Il kola ba conduite ba vie ba parents na bango. Maman nyoso azo tricher na libala, a détruire via bana naï. Papa nyoso a tricher na libala, a détruire via bana naï. Si les péchés des parents ne concernent pas les enfants, maman Cynthia, la Bible dit quoi? Après David ko simba iri. Après David Koboma Iri, Koboma Mwasi ya Batu, Mwasi ya Basheba. La Bible dit après ces choses, Nzambe ake ko frapper ndaku ya David na incesto. Esprit ya impudicité tindaki David kozwa Mwasi ya Batu et côté libana na yi. Amnon a violé Tamar. Esprit ya mbeli ya motema mabe ya okende koboma Iri. Prophète ayebisa qui passe sakola ki na David lokola yo bomi na mbeli mbeli kolongwa te le ne s'éloignera pas dans ta maison. Et ça li que esprit wane côté libana ya David Absalom aboma Amnon. Si les péchés des parents ne concernaient pas les enfants, pourquoi nzamba linga beta David aleka par bana? Pourquoi nzamba permettre Satan simba bloko soit Job ko simba molimo Job te? Pourquoi le diable est touché à ses enfants? Fallait asimba ka ba matériel atika bana. Pourquoi les diable na lobi les péchés des parents, si cela ne concernait pas les enfants, maladie héréditaire et autre. Pas parents. Hébreux chapitre 2 verset 4. Verset 14. Hébreux chapitre 2 verset 14. La Bible dit, Hébreux chapitre 2 verset 14. La Bible dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même aussi l'a aussi partagé. Maintenant, la version Louis II, puisque les enfants ont en commun la condition humaine. Mais la version Louis II français, il y a comme ça dans la Bible, les enfants, la Louis II, c'est très important aussi pour l'éclaircissement. Il y a dans la parole de Dieu, dans le moment où les enfants, la Bible parle de Tozana Mukanda, il y a 2 Tozana Mukanda hébreu. La Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Donc, du fait que bana bazo participer na makila pe na nzoto baboti na bango yango mona kana bana mususu kutene na nzelo tali obi ok yo mona frère Patrice ok bokokani les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Bana bazo participer conduite nyoso mabe o moboti azo mema lelo e kolandi la vie ya bana na ye yango moni Genèse chapitre 49 la Bible dit Genèse chapitre 49 le verset 1 la Bible dit Jacob rassembla ses fils et dit rassemblez-vous fils de Jacob, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Papa o yazo ebisa bana na annoncer na tali sabino makambo ko la bino mikolo koya donc papa
papa nyonso ayebaki nde na tambusi vi na nga na banda kwanganga nde na tambusi vi na nga na mulili na basi ya batu na koyiba biloko ya batu na ko escroquer lobi bana na nga bakozana ba problème sur le plan spirituel ou sur le plan physique les enfants participent yango moni même sur le plan physique soit parents kufi ava bakabola biloko baluka nani bana na iti lene aza wapi yaka wapi mwana liboso alors si le pasteur a prêché que les péchés des parents ne concernent pas les enfants, en tout cas, prédication, on a fait mêler le micro. Même si ma paix, beaucoup ma 20 ans, pasteur. Na orgueil. Et si la nango. Omoni ba na kingo. Na lobi aussi la omoni orgueil wane ko si la nzamba zanzambe génération musu ezoya. Na lobi Le sambo zela malembe. Omoni ba musicien na biso nyonso ba chantre de l'Éternel. Oyebi ka les ala so ba yene mission. Na tanga ba kombo na bango nyonso. Pona pesa pe. Matou Samuel, José Nzita, Laure Mbongo, Aimé Kanou, Bango Nyonso, obi ki kala bazaki so ba une émission. Ba sale émission ba sisi ba sengi numéro de téléphone apesi numéro secrétaire. Besoin numéro secrétaire nanga so no benga par secrétaire. Mais après que Mikolekei les lois comme on peut ça numéro soit une émission apesi numéro prenez mon numéro benganga obengo ozoi direct pourquoi maman les temps ezaka ya nzambe yango mo lelo bato musu balamuki bakomo betela biso masolo ya rétroviseur ngana sala boye ngakutu mutu na sala boye le temps ezaka ya nzambe soki ezaki ya bato mokili nde lelo bato bakanga yango bible ezolo ba racheter les temps car les jours sont mauvais. Vraiment le monde des esprits papa Efrata le monde des esprits fandana on avant de développer le monde des esprits ezali message o nzamba pesi biso tous à la 21 journées de prière ou tous continuer na yango le monde des esprits ce qu'aucun dictionnaire français comme on a qui ils ont définir monde local ensemble il y a biloko ya bato pe ya ba esprit mais maintenant et loko zo conduire monde ils a d'abord l'esprit babo makalibala ya mutu mama na butu babo makamutu na butu mutu akufa kana na butu misala mutu beba kana na butu na moye comme akaka complètement soit dans des accident soit dans des crise soit dans des poison mais e banda kana na butu. Ok. Il faut que moi na nzamba maîtriser les choses où ils otambola dans le monde des esprits. Ils allaient moko ya thème na biso où ils allaient tirer na mokanda ya Ephésiens. Nzamba lola pambola bande konso bazolanda sur message ya moment oyo pendant que toujours continuer. Ephésiens chapitre 6 to bandina 11e verset. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissantes, les autorités, contre les souverains de ces mondes de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter dans la chair et dans le sang, mais contre les autorités, contre les esprits méchants, contre les dominations. Donc dans le monde des esprits, bakoti d'esprit ya mabe na nzoto amuto dominer santé na yi. Akepa munga lobi na yi eza sida or eza sidate. C'est un esprit. Dans le monde des esprits bakoti maladie na via mutu. Mutu abandi ko mela bakisio yo kaka na kindoka famille nde bayebi ke non bakisio nde ko bomaye. Munga ngasali yo pena prescription médicale. Balekisa batu combien na opération ya maladie ezala ya mulili. Donc dans le monde des esprits et ça n'a pas maladie oyo peut-être bato bakanza ka maladie kindoki ndeka ambasu te sata le ka place on akala o te somoni maladie nzoko wana nde babwa keli bako bwa kela mutu sida dans le monde des esprits bako bwa ka ba myomba fibrome na nzoto ya mutu une fois que baloka déjà mutu fois bongate ba yebi déjà maladie ni bako tshana vie na ye oyo ko sala ke munga ngai bise moyo sala musalo ezate donc e ko maswa linga nga moyo na sala ezate bobi na bela ke loko donc ba yebi déjà comment est-ce que bako détruire vie à mutu sur le plan spirituel. Bakwa ki la mutu ka mbasute dans le monde des esprits bakwa ki la mutu liboma bakwa ki la mutu impolitesse colère que Dieu te bénisse osa vraiment concentré ce matin donc bakwa pèse sa mutu molimo colère oyo et détruit ka vie na yena ba réputation na ba relation ti jusqu'à ce que bakwa pèse bakwa cha mutu biloba loba wana mutu azala na sécurité. Donc dans le monde des esprits mutu ako kende azo futé la bana na ye université ayebi que esprit bakwa te ka bana mutu. Dans le monde des esprits bateka ka mutu bakote ka via bana mutu bakote ka libala mutu bakote ka kobota mutu. Dans le monde des esprits il y a plein de choses où salamaka alors service oyé parce que nzamba ki ko révéler na mosali na yeke et ça na batu ebele dans le monde des esprits baza okanga bazo bunda na nzoto bazo bateke bitumbo baza nango apôtre Paul azolo nous n'avons pas lité dans la chair et dans le sang dans la chair mutu akoza maele
dans le sang muto cause la makila nyoso cause la nango dans la chair moi ça cause la kitoko mabalité dans la chair muto cause na ba diplomatique cause musala tati cause stabilité pour bitumeza kana nzoto te c'est sur le plan spirituel que bako la muto masque ba mona ité bato bazo sepelani na musika meto bako mapembeni na ye ba sepelani ba imposer masque moko likolo na ye et ko sala ke bato bako apprécier de loin de près muto azo saisir ba opportunité te a saisir ba opportunité te ce sont des choses où etambola sur le plan spirituel alors le monde des esprits ezali moko ba thème on nzamba révéler na peuple na ye en fait que 21 journées de prière muto nyoso banda ko luka yeba esprit ni nezo dominer apôtre Paul azolo ba nous n'avons pas lutté dans la chair et le sang mais contre les dominations première des choses mutu so tango azobondela il faut luka ba famille na biso eza dominé par quel esprit pour maman ko ke bala mobali mususu ana problème te alingi yo ko bala mosi mususu ana problème te alingi yo mais famille na yeza dominé na esprit et instabilité dans les mariages papa na bango ba la ba sikatre ba grand frère ba vanda na ba cité ya balio. Maintenant ça tu as un combat sur le plan spirituel ce qui sur le plan spirituel aux amakasité et sili il y a eu pe ko sokona opanzana également lorsque ozomona bato bazo koya muta bambanya ko une église noko na zolo banakati papa na yazolo banakati to muto akufa zolo banakati ngana bako koko na bango déjà na kanga ba vie na bango cela veut dire quoi muto yo azotambola na ba esprit 3 4 donc dans le monde des esprits muto akotambola na ba esprit 3 4 5 6 les cas des prophètes Élisée avant Elia mataibisi senganyo solingi na pesa yo Élisée a sengi les doubles portions de l'esprit. Aïbisi prophète Élie, donne-moi les doubles portions de ton esprit. Donc les prophètes Élisée marchaient avec les 3 esprits. 2. Oh, il y a qui pas tata naïe, na esprit naïe, oh, c'est là qui 3. Il y a un moment où comme na Jourdain, à tomboli manto tata naïe, à tuni où est les dieux d'Élie. Et moutoko tambola na 3 esprits. Bako esprit mamale qui batie na nzoto moine. Bako esprit qui ndumba oboti bana no kitoko babi foko chaba esprit masanga. Tout ce monde oya yo bana kwiti drogue masanga banditisme kuluna. Ti oke kufo bénéficier ata pona mwana moko te. Mais service oyeba nanza eba bondela. Amen. Et ça service moko ya prière pour na bana nzambe so bazolanda biso partout dans le monde. Ba bazana Kinshasa ba na Brazzaville, ba yebi adresse na biso, nzamba la pambola bango, ba goya na adresse na biso, adresse to pesa biso to na problème na mututé, on donne les adresses. Même lorsqu'on dit des vérités, on n'hésite jamais de donner le numéro est affiché, l'adresse est affichée. On n'a pas un problème, on n'insulte pas, on dit qu'il y a des vérités parce que na mboko na biso, n'oubliez pas, tous on a ba poster ba pasteur politicien, tous on a ba pasteur footballeur, tous on a ba pasteur chroniqueur. Au bazar pasteur mais chroniqueur de la musique tout ça ma pasteur il y a l'état ma pasteur il y a présidence donc sur le bili kambone na ko kangisa yo mais so zongi na bible ko monake mwana nzamba ko kangisa mututi bango sko bakangisa ka oyebi ke nan ni ko Alvin na kenda ko se présenter plusieurs fois na parquet pour na ba pasteur ya l'état na ba pasteur ya politique na ba pasteur ya football na ba chroniqueur donc nous on est que dure la vérité et musala o ezali musala moko bandeko ba kolanda biso na Congo nzamba pambola bino bandeko ba kolanda biso na Sia to na Capage télévision to na Marquis télévision nzamba lola pambola bino bandeko baza na Brazzaville bandeko ba na Kinshasa bupusana musala o eza musala makasi na semaine oyo semaine to zobondila pona batu nyonso oyo bazo comprendre te pourquoi sur le plan physique bazo forcer sur le plan spirituel vina bango za okangama vraiment merci l'homme de Dieu to kende kakana témoin en tout cas mutu soka zolo tabando qui a se retrouvé quand le pangu ya famille et signifie rien dans le monde des esprits mon toko ba vraiment kangami à travers bandoto ndoto la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre l'on y prend point garde la Bible dit l'on y prend point garde maman Cynthia maman mo apesinga mawa ala ni message wa bisinga ina lobambo kate abi papa moi na nga mobile asisi musala asisi classe tant asisi université à côté de dossier à salaire dans la société moi comme on a salaire à bien mais salami que dimanche toqué prière na ibisi témoigner parce que surtout ba nzambe a témoigner l'église bazongi nanda ko mona bandi musala na même semaine maman lali na butu aloti basuda ba koti nanda kuna yeba sengi clé ya chambre ya mwana na ye pesa biso clé maman pesi clé ba ke ba fongoli chambre mwana na ya mobali bazu mwana na bakangi na nzungu mama mwana bache mwana na nzungu mwana babimi na ye mama yesko na mbongo bozo mbongo botika mwana nga babi to posa mbongo teto ila mwana babimi na mwana bakena ye mama zo bisanga papa 3 jours après mwana kufa bilate tine verte obetele chambre babuki porte bakuti ya kolala akufi abilité na tunye tongo lotendo to bosagini abino na memaka mwana na église pasteur na biso alobi la makipe pasteur na biso alobi pasteur na biso alobi tout est révélé et condamné par la Bible. Mais ce n'est pas un verset biblique.
tout est révélé. Oui, donc Nzamba révélé yo eloko ebande ko senga ba kota même à prière ba enfermer même moi na wana na prière. À la fin de toutes les choses, na connaissance dans Zanango, j'ai dit à la maman, il faut les canaux de délivrance, tu as la sorcellerie. Tu as la sorcellerie mais inconscient. Parce que, mais bateau ba yeko senge clé. Baye sur les plans spirituels. Yé sur les plans spirituels, les membre na bangote. Donc le beau qu'on a na bango ko kutanate. Mais du fait que muta zo clé. A pessi bango ba fongo les portes. Donc elle a la sorcellerie inconsciente. Bazo ko utiliser sans pour autant yeba. Donc ezana batobeli ba utiliser bango sans pour autant ba yeba na sorcellerie inconsciente. Ndenge moko femme moko benga nga bisinga papa na ngai mobile na nga lota ba soda ba yi. Ba koti na lupango ba bisi yo ba tekeli biso yo. Mobile bando kimate ba tekeli biso yo parce to sombi yo ba kangie ba bimina mobile la muki la musi mosine na buto ebisi na moni batu ba yeko ebisanga ba tekeli nga bango et puis ba bundi ba kanga ba bibina ngai to bondela ba bondele sili mama lorsque Nzamba révèle ka mutu il faut mutu aluka d'abord un interprète mutu azana don ya interprétation parce que interprétation mutu ko permettre oye ba provision ya prière ni ko sala et ça na ba révélation mutu zo senga mutu ko ta gêne de prière et ça na ba biloko mutu Nzamba la kisaka déjà na monde akindo ki ba bloquer via mutu zo senga mutu sala ba sacrifice et ça biloko mutu Nzamba la kisaka zo senga mutu ya ko ta ba prière a changer même marche na mais lorsque vous dites tout est révélé qu'on a des bosuki wana ba détruire via frère wana abeteli mwasi lisolo na ndoto metanga ke na garage à côté na samutu kazo quand des agao sala mécanique a fond la babulo après azui moi pongi na 12h alala libela alala libela akenda libela Nzamba la kisaki déjà mais la Bible dit Dieu parle on y prend point garde muto ya zolota na lopango olobi na lopango ya famille toujours azonga kaka muto azolota na lopango ya famille eza muto azali figurante ya alliance ya sorcellerie. Donc lorsque mon oiseau ta place au longwa, cela veut dire qu'ils ont une alliance moko kindo kesala ma place on est en train de le réclamer. Bazolo ka bazong c'est na vie ya makambo ba loba place wana. Yango moni même na ndoto ya officier à pharaon o ya bimaki Joseph ayebisi kopo moni wana eza kopo pharaon. Ndengo moni ozo chama sangana yo na kopo dans 3 jours Nzamba zo zongisa yo na musala na yo. Donc l'officier du pharaon a lota kaka makambo bande ko sala. Mais lorsque muta lota makambo asala kati na butu azolota omelisa bana pendant que na moi boza na mwana bébé te donc babala est déjà na butu donc déjà ko lota na lopanga famille ezolakisa ke na famille na bino ezana ba vendeur des esprits ba commissionnaire ya monde des esprits bato bateka kamilimo donc bateka bino bakanga bino et wana sko ko se retrouver oza na Londres olota na ngaba oza na États-Unis ozolota na matete ozozonga na lupango na bino famille parce que on est en train de te réclamer que prison na bino ezalaka omoni eloko luka libalo luka musalo luka mbongo luka etikala awa ça c'est Dieu qui est en train ya kolaksa mutuki bunda na biloko esala ma osala nini obima kolia na butu voilà kolia na butu je pense que ezali moko ya ba ndoto oyo eza très profond parce que balia kana mutu nyoso te kolia na butu ezali moko ba ndoto oyo elakisaka ke bazo renforcer ba alliance ouais okoyo talanga na ko $1000 na kabeli yo mais ko chapenda biloko na mesa boto lena yo photos ala na intimité moko boy alors balia kana mutu nyoso te alors déjà na niveau ya que ozolo tozolia na butu wana eza niveau yake ba remarquer muto abandi zo misala abandi obala makamu na yo soki ba mona kindo bandi ko bunga bango ba okende ko zo biloko na bango ba yelio na butu ba lesio po bazongiso na kati alliance na bango ça c'est de 1 de 2 à travers ndoto ba kopesa mutu kindoki na ndoto ba ko initier mutu même na magie même no occultisme na ndoto ba ko initier mutu na magie donc na ndoto bako yondimisa mutu eloko ndima mutu akufa ba boake le songe na ndoto bako ya ba pesi mutu sorcellerie kana biloko ko lia akomi na sorcellerie inconscient tim ko musu babundi bakomi sango actif à travers bandoto donc na monde ya ndoto rêve songe vision cauchemar biloko na nyoso za na ba différence je vais expliquer na émission ya comment au différencier songe vision cauchemar rêve. Déjà ce mutu abandi ko lota et que azolota makambo azobosana na tongo c'est un esprit o ezoya ko yibayi bandoto donc mutu peso bazo ko utiliser na monde des esprits bana posa ba détruire vie na ye bako yibayi bandoto enfin abanda ko lota azobosana pour que bateke na mama leki pe kingandi azaka na makambo akoye basuteke mutu kingandi azaka na makambo mais nzambe nda yaka ko pesa mutu message tala bisika vino kangami tala makambo bazo bongsela olobi oloti ozana kati ya toilette
kolota ndoto ya kati ya bisika salite ba toilette ba poubelle bata maboma bazolanda yo ezali moko ya bandoto oyo ekendaka kolakisa ke moto oyo abimi na kati ya ba salite. Salité wana ezalaka plus salité eza lié na auto bengaka malchance mais na lingala ndezo sonner bien libabe. Donc bato balotaka na ba toilette na ba salité na koti wese moko salité nkele elakisaka ke mutu oyo aza na lignée ya inceste. Salité wana ezalaka plus bato balakela bango soit amona bolumbu ba parents na ye par erreur ou maman longola bilamba lakela ye ou soit moto oyo azali moto oyo aza na kokangama na kati ya inceste. Donc na famille na bango peut-être ndezalaka grand frère akufi balobi mwasi wana to balaki mbongo moya kendeza te bo pese na petit frère bano ba bimaka na baligné wana so bandi ko luka nzambe vina yebima ako se retrouver na babiloko wana bandoto akomona ba place à salité parce que aza makila wana ya salité. Donc biloko wana ko banda ko zonga sko nzamba ko banda ko talise ki ezana ba impureté na nzoto na yo o ezo senga na yo le kana ba purification na ba prière en fait que vina yo ebima également bato ba bima na ba famille ezali na ba kinchuidi niti bayanzi biloko wana kinchuiri. Donc là c'est le monde des esprits. Tango bazo biso ke moi so za kinchuiri yo ko pesa mbongo on peut simbongo d'autres après ba biso pesa pe ya noko pesa ya noko. Mais qu'est-ce qui prouve que noko ne bakabo na butu polibala wana za ya butu? C'est ça. Donc soki bo appena vie de prière te obali moi si bongo bo bandola la yo na yena noko na bango so bo na vie de prière te trois personnes noko akobebisa misala noko akokanga kobota noko ko bloquer bino. Donc ezaka ba biloko yo il faut ko yebango na ba tribu nyonso na ba ethnie nyonso na ba province nyonso na ba famille nyonso ezaka na ba esprit kambakango également na ba luba au mona keso ba kati mona mobali nginga ba boaka ke likolo balobi aza mobali ya basi ebele. Effectivement au mona ke na tribu luba polygamie za makasi même na ba pasteur na leki na bo ba problème to ke na ba Congo au mona ke ba Congo ba na nkodia oyo batabandu babengaka lupemba donc au mona ke cet esprit est ça là que un code ezelo ko bapesaka muto abongi ba récupérer betoile la batu na famille ba pesier muto azobonga wana batu so batika na famille ba kobonga te eliko lo bateke ba ozo misala tete bakozo misala bako travailler mais babando ye baté mbongo na bango kindaka wapi bako ye baté mbongo na bango kindaka wapi bako ye baté mbongo na bango kindaka wapi à travers ça déjà bazaya ko kangama tozongi na baluba okute loko bazobenga Chibao eza moko ya babiloko oyo wuti na histoire ya fille moko Chiyanda ye babali na mobali akeli bala me aye na wenze moko ya mboka moko place bato bazako teka mobali muso aluli azuya memi pa ba parents apesi double dot a récupérer memi na deuxième libala baluki ba comprendre kakoti libala mibali bitumbe koyi bato bakufi alors basangisi ba mboko mibale batuni mobali o aliboso to zonk selo dot abinga mwasi nanga batuni mobali mibala bi d'autres na zoate nga mwasi nanga. C'est de là que ba bitumba ba mboka o isala ke ba chef coutumier ba vandi ba zui mwana mwasi ba ke ba kundie na mbwa batimo libulu ba kundia bomo na mbwa basali ba cérémonie balobi à partir ya lelo mutu nyonso osala kindumba na libala mwasi nyonso akosala lelo ko mwana mwasi osali esprit ya Chiyanda sala nini elanda ye. Maintenant, regarde dans le monde des esprits comment est-ce qu'esprit ou il a battuti na makila. La Bible dit les enfants participent au sein de la chair. Oui. Pasteur, les péchés des parents ne concernent pas les enfants. Comment est-ce que tu baouana? Parce qu'il y a un péché, il a battu. Comment est-ce que Zozo a battu? Nabana. Comment est-ce que Zozo a bana? Moi, c'est Kassali qui ndumbe zuye. Mobile Alibanda soit Kabelo Kambon, apesi au business le temps pan. Moi, na fois bella, so qui te yo kufa soit mobile, so un esprit faible, mobile a kufi. Yawe bika ba docteur. Yango ebaka ba docteur. Donc esprit wana chibao et baka ko aza gynécologue. Il y a ta simbi partout, il y a pas de problème. Ozomona que esprit ezo détecter au gynéco o likangwa mère. Ozomona le monde des esprits. Donc osala nango ba black. Donc yango mo tozo fungo l'enseignement afin que bande ko so ba l'autre bande to compliqué oyo. Ancienne école sac ba ibi, porte-monnaie ba ibi, moi nazomona na te abungisi moi na katikati ya nzela. Nyonso wana zo tourner tout autour ya ba vol spirituel donc lorsque le diable aka ko yiba santa mutu ba baby daba bokelo malade ko lota na butu ba yibi osaka daba longolo na musala pona ucho lo bandela ke ba baby sa na musala mutu na butu ba baby sa na via mutu na butu. Alors du fait que e bandaka sur le plan spirituel nzamba ko révéler ba yibi yo mwana soit mwana bungi nzoka libala mutu bungi so moto loti ndoto fois na moto azana do interprétation mukande carte lecteur ba otuno mukande pa basoda na nzela ndoto wana ezaka ba vision ezolakisa ke vie ozo meneza ya yote so moni basoda ba olanda yo neti ndeko moko basoda ba bando olanda na bandoto pendant basoda ba olanda na bandoto atuni pasteur na bango bisi non omoni nini yo na moni ba sa saison beta bi guerre na Congo nzamba olakso guerre na Congo
nzamba ke la soki na Congo vino mo bandi la ça désorienté hein bandi to sko ezaka désorienté parce que dans interprétation ya ba son joana muto ça zakana ngoti et alors sur le plan spirituel na bi saka bana na nzambe bon mokilisi ekufa nango même ndengo zolanda nga boye so na besoin na ndelo na prière bondela na nzamba la kisona nazali et tu pries Dieu avant même obenga so zo numéro nanga avant obenga prie Dieu so nzamba convaincre le Saint-Esprit convaincre obenga so kité en tout cas obenga te mokile beba musali nzambe nyoso ko landelo na prière pour désorienter te faut tout na nzambe so kaza ya nzambe parce que un homme de Dieu so ka interpréter ndoto na yo mabe ako désorienter na makambeli déjà muto azomona basoda ba obita masasi ba olande ba otuni mikanda nzamba ola tsoki vino bateka oyo zo ke nangwa des vina odi souffrance malade bitumba nyo sozomona wani za yote du fait que ba otuno identité ba oluka ba vérifier est-ce que atika la tane lokoti po ba yebi déjà que identité no ba osaela so ba yebi ko otika le vide so ba oluka ba vérifier aux identité nani est-ce que malade ba cheka tino ezali est-ce que otika la tane mo loko musuti da ba yiba olibala so ba oluka ba yiba ta musala ou comme parter nous sommes na batebele lo musale kufa libale kufa mukanda babotola mususu bana vie compliquée yemo santé compliquée libala compliqué donc nous sommes na ke muto sur le plan spirituel a pémité a zo respirer donc n'habite sur les derniers songes Ezali n'a interprété oui Ezali marié femme de nuit marié femme de nuit nzamba lola pambola bandeko so bazolanda biso to kofungola ngona deuxième émission parce que ngonga na biso pe pusani bandeko bazolanda biso ba yeba eloko moko na marié femme de nuit wana Ezali moko ya ba esprit aussi lasmodé oyo ezoloba na Bible ya Tob comment na mwana mwasi oyo azobala mibali bazo kufa or azalaki na mari de nuit mari de nuit c'est un esprit azakana besoin ya ko satisfaire esprit wana eza esprit ya alliance kindoki donc na famille so bazana besoin basa la vie ya mwana mwasi so bazana besoin basa la vie ya mwana mobali bakobalise na butu bakobalise na butu donc to babalise na butu ozolo ta mari de nuit mwasi wana azalo kwa mwasi ya moi akosise mbongo na yo akosise toile na yo ako utiliser correctement donc bana mibali ba olanda biso balota kabasi ya butu bayebi ke ba se retrouver comme ba impuissance sexuellement ba ko se retrouver na ba mpiaka ba ko se retrouver na ba crise au ka sécheresse ko kota na nzoto pe na vie na parce que cet esprit azana mission ya ko utiliser étoile na yo alors ba tie loko la mwasi ya butu na ndoto ndazo ya mwasi ya butu e ko zape moninga mobali également bande ko musupe balota bandoto papanga na mona moninga na nga mwasi ndazo ya ko bimananga donc moninga mwasi akota la pe ndeni kaye balinga ye ya zo vina facilité na kindoki akoya bali na butu soza na vie de prière te et si le bani ko lota mari de nuit et comme mana ba conséquences ezaka na ba signes parce que bato so ba lota kati mais il y a des signes à détecter que muto azana mari de nuit entre autres ba déception répétée boni fifi azaki mpoli bongo Sandrine yeto kabone bongo mari maritika bongo Gisèle Gisèle ko tika na yo cela veut dire déjà que moto yo instabilité wana kozanga mwasi ya butu to mobali ya butu te so mutana mwasi ya butu wana mobali ya butu so an azo traverser l'étape neti ya ba fiançailles c'est difficile à stabiliser vie mais so ka côté dans mariage esprit wana sko akoma ko agir pour nous détruire mariage ba impuissance sexuelle ko ta ba fragilité ba malade ko empêcher mwasi na mobali bazala ka ini na mbeto ko kota à part ça itaka oizali ba masque donc entre masque ezaka pour na mwasi te pour bato kanzaka mwasi ne ba ko masque te même mobali mona pena mobali mwasi otala mobali ni ba o sepela suna mobali te pour rien na lingi su mobali te pour rien o lingi te pour nini pour na lingi ka te aza musika nanga bima na vinanga pour rien donc là mwasi akoza na mobali ya butu mobali akoza na mwasi ya butu donc na il y a ba mari et femme de nuit il faut te fongola penza parce que on est un monde des esprits autre on a deuxième position on a fongola bana na nzambe makambo e bata maka parce que à travers mbongo bakotsa mutu na libala butu ouais mobile occultiste akoka belo mbongo abali na butu mobile ndoki mwasi andoki soko kutani na ye mbala moko eloka liboso ko sala yangwana ba récupérer na vino ba ke ko sala lango oyebi ndeko moko to clôturer awalelo ndeko moko ayebisinga papa na landi mate ya repentance service to sala ki ya repentance sincère ayebisinga bi papa nazo tubela nakotanda kwa ngate mais sœur moko ayena quartier na biso aye ko futela ina mwa mituka na ye azolwelu pa moko mobimba alors abima na coin atuna nani akanga suki babengi jeune fille na biso moko jeune fille akia bandi okangi suki alors tant ba message na sœur akomi soko abima bengi okangi suki nanga ozali ozana programme ote yaka koti na mutuka babimba ki akabele ba mbongo azo kabele bilamba omonika na babloko wana à la fin de toute chose sœur wana vandisi abisi o souffrir pour rien na opeso mission obongo ko manami tukalukanga osunga famille na yo eza na okinganga te nga na opeso ka ba livre moko bando otanga mais à travers ba livre na opeso bouteille moko okoma belle mibali ba olanda yo mais mobali nyoso bando olanda yo après rapport sexuel zo ba un secret na ye tia na bouteille oyaka na ngoto pesa ga maître yo bando zo mbongo ce qu'on dit tout fandia bana basi wana baza combien na ville ya Kinshasa combien na monde bana mibali wana baza combien na monde
Donc batebele au monde bakota na bouteille. Oui. Au monde vini ici mbaté dans le monde des esprits bazwa un secret, ba tia na bouteille, ba travailler vina ye na ben koni. Na za na gérant moko hôtel a tubela pe. Ayebisanga bi papa ngai. Nga na bande koteka ba préservatif na ba papier. Ba papier ba to utiliser na hôtel. Ba tika na ba panier. Et puis je vendais ça, bah proposer un marché. Et puis moi, dans un pays, 200 $300. Aux hommes, on a commencé que ma kila ya mutu qui va travailler, puis via mutu baby. Entre temps les wana. Maman nandako ayebe lokote. Maman nandako bazo torturer wana papa na ba ujana. Bazui vi na obatie na bouteille tango vie ko beba mutu akotikala na mbete hôpital azolela nzambe na ngambali na ngaku fate ka mwasi na yo. Mama bana no mutu akotikala wana. Donc tango landa message yeba place au tambola, yeba place au chamakolo. Mais bana na nzambe ba yeba que dans le monde des esprits, il y a quelque chose à retenir de très important, il faut veiller le kola makambozo lota, pe le kola ba rencontre au sala na moi. Parce que makambozo lota et kokokisama na moi. Alors na moi kokokisama à travers bateau yozo rencontrer. Basi yozo joie, mais ba yozo mana bango ba camarade, bateau bazo ya na vie na yo, ozo betela ba secret na yo, ba koya pona ko accomplir makambozo lota. Pour même soko lote élévation. Et voya à travers bateau. Joseph alota ba note d'étoile, gumba melie mais élévation et ya na nzela officier à pharaon oyo ba kutana na ye na prison. Donc okolota liwa, mais liwa wani koya na nzela moto. Okolota ba betio masasi, mais koza la masasi tende ba betio. Nzamba la kio mobali moko azo ya kolingo kozala na sida et comme mona liwa. OK. Merci. Prière pour te clôturer. Seigneur éternel, le Dieu des impossibles, le Dieu de ma vocation. Papa maman nyo solanda ki message ya butu ya lelo na ndako na mbete hôpital na malade na douleur na chagrin na bitumbo umela bambula na bambula a témoigner miracle ya prière nazo sala à ma qualité de sacrificateur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci prophète Marquis Efrata et Barozon de Bandeko balingi bazwa biso to bondi na bango ensemble. Au continent YouTube na yo au commis prophète Marquis TV. Mbala moko zo mona chaîne au s'abonner. Du coup au mona ba enseignement. Na YouTube na biso c'est plus facile au commis prophète Marquis TV. Chaîne na biso YouTube yangwana au s'abonner au partager ba lien au permettre ba de comme ça ba la enseignement surtout net enseignement au tindela bana na yo tindela bana no lien au tindela bana tinda bana balanda ba prière ba yeba parce que mon kili alelo bazo initier bana na ba internet ozo mona même dans le monde des esprits bana fo ba bloko ezaka moi na cause la peut-être azana malformation mo na nzoto alors ba magicien ba proposer na internet so ba to ba finga kayo biso to kopé so loko mo ba finga ko soutenir l'obésité c'est comme ça que abarotinda moi na sombelo hotel aka sombi poudre yango ba maman faut surveiller bana etanga ko somba ba bloko wana ba eloko nyoso ba ko salisa ye et comme même dans le monde des esprits lobi mo na komi liboma lobi mo na komi kizengi lobi mo na viso simba les sous-souté surtout na Europe yango zo mona bon to continuer que Dieu bénisse tout le monde. Alors yango zo mona niveau ya Europe au mona que médecine les amba casse évoluer mais au mona ba malformation au zo mona ba maladie kili oyo kuto à place médecine malongeza la kate ezate dans le monde des esprits na ba mbongo ya ba social ba liaka ezana ba conséquence parce que Bible zo ba à la sueur de ton visage tu mangeras du pain. Donc yom to la nangote ezana mbongo ba zo na ba fonctionnaire ba kataka na ba compagnie l'état mutacha yango mais derrière ça les diables abattent makawana parce que Bible zo bokolia kana mutokino o bazo kabela yo. La Bible dit les cadeaux ouvrent les voies. Nous avons ce mbongo wana tango lisa kango bana bafuta bana faut en avis de prière. Faut en avis de prière makasi ko bondi la pour la mbongo wana ko détruire nyoso parce que sokité nous avons ba morni ba fausse couche bana ba kizenge belé na niveau Europe par rapport même na Kinshasa place médecine les évolué. Donc bana nzambe dans le monde des esprits to continuer na enseignement. Alors bogozo biso le numéro est affiché bandeko ba kotinda ba requête pour intercession bondi la pona bango le numéro est affiché. Bandeko ba kolinga ko bondi la na biso chaque 22h. Prophète Marquis TV sur YouTube, au s'abonner. Déjà, YouTube a signalé que nous sommes dans la prière. Merci, prophète Marquis Efrata. Merci en tout cas. Nabana Nzambe au balandi biso numéro ya Mosa Nzambe za affiché. Tozo lo babo au hasard vraiment na mato ya koyoka ayoka parce que to ya na basali Nzambe pona ko édifier pe pona ko partager liloba ya Nzambe. En tout cas Nzambe apambola biso pe mabota na biso. Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé,
un groupe électrogène de la dernière génération et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter l'immeuble Exodus. Contactez-nous par téléphone au numéro plus 243 81 45 63 951 90 30 48 790. Capage TV. Capage TV.